Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bina nyoso to ba bolinga maman Eliani. Tu na pesi bino ba mbote, ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande kubola muki malamu. Tongo etani ndenge nini. Ndeka na bake kolala kolamuka ezalaka habitude te. Soki nzambe apesi yo pe mayabo moyo pesi kaka. Merci. Ndenge le toza déjà le 21 décembre 2022. Nzambe amawaza ko batela biso yango tozo peseka lokumu to peseka. Merci. Merci mingi na bino surtout ba obo disposer atana bino pona kotala mama Eliani to pona koka mama Eliani tout. Merci na ba obo bengaka. So boseli moi 2 jours bo moninga te bo bengi mama ni pona ni tozo mona yo te. Pona ni ozo poster te. Likambo za na tango nango so bo na poster te seketa musupe na za na tante pona za rappel na makambo belé ya kosala YouTube ezali gagne pe na ngai te gagne pe na ngai ezaka service traiteur la Providence. Bato bele bobenga boyebisinga mama Eliani tu bando sele kipiso mukolana obi ozolela mamuchala mwana mutu ashimeti lelo o tozoka suba sangote ya liwe ya mamuchala eza ndenge ni esuki wapi ekendaki wapi ozongi wapi yangwana nangane bisabino ka ke liwe ya mamuchala mwana la reine de mutu wash mamu national nana kundami te oyo naza kolakisa bino bozomona oyo juste pona koyebisa bino ndenge nini parti politique ya mamuchala mwana ndenge ba honore ye babandi eza nanu ebandeli ya ko honore mamuchala mwana ba récupérer penza matanga ya mamuchala mwana donc son abi parti politique ya mamuchala eza parti politique ya PPRD et récupérer vraiment matanga ya mamuchala o bozomona ezali nanu ba image ya mike ndenge esalamaki déjà lobby hier donc c'est bazwaki place déjà donc hier bazwaki déjà place o babingi na Maisha Park pona hommage à mamuchala. C'est vrai que matanga nyoso kolekela kuna te mais lobby déjà zalaki kuna bino mo bobi ba musicien comme mesano baza batamvoata konvoata ba misi balinga konvoata bien que mamu ezaki ba délire na été mamuchala mwana mambo bilamba ezaki makamu na ye te azaki ne mamu normal azako teka ka voix na ye mais abandeki ko teka makambu ya bilamba te ke na lata kana sara te ye pezaki na ye mamu azaki ne na makambu wana te donc batu ya PPRD oyo bazalaki penza parti politique ya mamuchala mwana bango wana bomoni bango ndenge bavandi na matanga ya mamu na pa yo to bengi Maisha Park ndeska baza awa. En tout cas, batiki te baza honorer vraiment mamu. Oyo bomoni l'homme en question, Claude Machala. Donc, mobali mbinga zor, ndenge mwasi na ye moko mamuchala mwana bande ko benga ye. Azaki vraiment bolingo na ye, bolingo ya mamuchala ye wana na baninga ba entouré ye, baza kolela mamuchala mwana mamu national. Oyo boza komona la plupart a eza vraiment PPRD. Oyo zaki parti politique ya mamu boye bien. Batiki était tina kufa na bomoni Claude Machala l'homme en question le mbingazor de mamuchala mwana bon de babaka jusqu'à ce que la mort nous sépare liwe kaboli bango mamoke na monde spirituel yi atikel na monde physique tokotala soki ko remplacer pe mamuna mamususu wana ebika motema ne bon balubi pe le kwaza moko fina pa ya fina maboko ya basi pa ya fina mikongo ya basi balobi bande ko musu baza ko kima okende matanga po yebi fina eleki mingi bon bato bazwa matanga so bazo consoler ye soki ndazo consoler ba wana ko fina yaka moi passe pona ko yeba makambo wana nyonso donc juste pona ko yebisa bino kake matanga ya mamuchala mwana eza nanu eza nanu premier jour eza na résidence na été mais eza na kati ya Maisha Park eloko o mamuchala mwana zoka pe initiative ya kosala ya kosangisa bango ba musicien ya kosangisa bandeko na ye ba musicien boyebele kwa Maisha Park ba musicien mingi bazaka kolobana te bazaka binemi mais na initiative quand même ya mamuchala esala ki ba musicien bakutana awa na Maisha Park ba pesa mbo bomoni bata PPRD bango wana toyebi ke IDPS eza na pouvoir mais mamuchala mwana Alexis Bambula ebele na kati ya oyo to bengi PPRD ya PPRD ya ancien président Joseph Kabila. Mamuchala mwana za ko faire partie na bango na kati ya PPRD et voilà quand même ba honorer ye ba ki mamuchala mwana okundama na ba honneur nyoso tout vraiment okundama na ye bien po mama Olive Lembe azali wana bomoni ki asakende ki déjà na ndaku ko compatir na bango kolela na bango elongo po bango ibazo reconnaître penza ki ya mamuchala sali mingi pona bango chala mwana asali mingi pona PPRD bango na ba écharpe na bango bozo mona wana ba tena kingo
Pe na sima na pembeni wana pe batie photo ya Laurent Désiré Laurent Désiré Kabila te. Non, il y a Joseph Kabila. Na bengi Laurent, bon. Qui a vu le père, a vu le fils, c'est normal, na bengi Laurent Désiré Kabila. C'est son fils, voilà. Claude Macha la zota la siko na minute ndo zota la boy makanisi na nyo sezo za la ndenge babanda ko za la na mwasi na etango zo mona boy. Po so ko teki na milieu oyo za parce que mwasi na yemuta ko teki na ba milieu oyo. Ndenge za la kaka mwasi ko mema mobile na ba milieu na Afrika ntaka. Mobile po ko mema mwasi na yo me a penza muta memaki Claude Macha les ali mamu chala mwana. Donc maman ko za la vraiment honoré pour batiki était Nebomoni, ce n'est que le début. Il y a matanga ya mamu ya kolela mamu o ezaka ka début. Oh nyonso wana bomoni Jean-Marie Kasamba. Les journalistes ba musicien bango wana boyebi ke musicien baleleka na loyembo, bango pe kana kati ya loyembo. Voilà wana bozo mona jeunesse ya mamuchala mwana Elizabeth jeunesse na yango wana. Donc maman Rokunda madine mandenge penza bolingeli kolela maman ko continuer toujours la reine de Moutouache ezala kinde mamuchala mwana. Voilà la reine de Moutouache mukolo na ye kokaki nzamba sepeli azwa molimo na ye po nzambe nde asala bomoyi nzambe peka nde asala liwa nzamba sepela ki azwa molimo ya la reine de Moutouache. La reine de Moutouache akei oyo komi ba derniers instants na ye ndenge kaka ezalaka mwana tango abotamaka ezaki sengo. Et puis mutu peta ngazungu sa molimo ezala rapeka esengo po azungi na mboka ya bawei na monde spirituel esika bato bako vivre libela na libela. Voilà, c'est un peu ça. Donc matanga ya mamuchala mwana eza nanu ko continuer wana bomona ki nanu exclusivité eza nanu ya parti politique na ya PPRD bangonde bazu bazana ko honorer après matanga ko zanango ya peuple nyonso po mamoza mutu a peuple azaki chanteuse bien qu'embrasser ki ba carrière politique na ye mais azaki chanteuse Nenga zawana peuple nyo surtout akolela mamu ba ko exposer mamu ndenge ba exposera ba musicien nyo so mena maisha park ezana no ezala kina no place ya bato oyo ya parti politique ya mamu yango bazwi na no bala kisana no na mokilike no azalaki ya biso to zalaki na ya ensemble azalaki ya biso to kotika ete tina suka ko tena dernière demeure na ye to kozala toujours na ye elongo yango bomoni basali ndenge wana na kansi tango mamu matanga zaki na ndako bomona ki présence ya ye moko mama abiso mama Olive Lembe ndenge ayaki kolelisa Claude Macha la mais papa Claude loko moka ande batu baza ko se plaindre yonde e yambeli na yonde mabe papa e yambeli na yonde soko yambi papa tango ko serre pe mwasi ya mutu na tolo na yo zala pe na mwa ba retenir ba ke aza ya batu papa to abatu bazuwa surtout na mibali bora bazuwa mwa makasi ya koleka biso basi balobi o mama abiso muso azoko koya te po tellement yo ko fineleki okoya ko finewa yo ko serrer contre yo yango azoki makoya matanga. Donc côté wana papa limbisa mwa mukie po batu nyonso bakoya matanga po basi ya batu bazobanga zo batango na okie kuna papa Claude tango ko serrenga contre eta na ozonga na ndako ko za problème na papa. Donc côté wana limbisa mwa ndambu ezaka pona papa Claude teza pona mibali nyonso tango za ko yamba mwasi ya mutu fo ozala na mwa espace oyebaki o nazo yamba azali mwasi ya bato azali femme mariée ata peso aza célibataire faut zala na façon ya koyambela mutu mwa kola douane za mabete mais sala ngona ndenge ya proprement noko tikala na tolo ya mwasi ya mutu pendant 2 minutes depo simba kieka boya en tout cas papa wana nde eza malamu mingi te ezaka pona yo te eza pona ba mibali nyonso tu. Et puis ba mama o bakenda pe matanga ba mama ba chanteuse tango bozokende pe matanga botala pe accoutrement na bino olati ndenge nini et là te lipe ande komuso kende kala ta ki roba vert wana mama yoza na ba parti no penza ya nde donc yoso muta telle fois talo 2 fois tellement attirante oza ko mona na ndengo ozaleli mama abiso wana mususu ataki roba vert papa olie papa komi ko tala yo ba parti ya nzoto azotala donc obungise makanisi ke akufeli mwasi po makanisi nyenye soko motala ka komi ko fina maboko papa Claude na ko fina zo fina donc et là telipe za important faut ko yeba na okie matanga na kolata ndenge nini wi nzoto za kitoko e atira ka batu mena kota matanga sala keba siko balobi o maambili ya bela wabango ke matanga po azo banga basani ba fina. Donc moi côté na to me ko revoir papa côté na me ka ko revoir moi muke ko fina ko yamba basi ya baninga o serre ba contre tolo na yo sala mo attention
po ezobetisa bato mabaku mingi. Molimo mamuchala epe manakimia to continue toujours bino ba ebolo bien mameliane. Babaki tole mamuchala mwana munoko amboka esili te matanga eza nanu bakundi mamute mama okundama. Lobi bakundaki papa Verkis, c'était hier le 20. Donc matanga ezo continue ya mamuchala mwana bokosoka ba news. Merci mingi na bino surtout ba bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka ngai. Wana nzamba sunga batela biso nera bake ya lelo ya biso oyo ezo kutuna 2 minutes eza ya nzambe po toyebi te kolala kolamuka eza habitude te ko passer pe journée eza pe habitude ti. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzamba kalusaku muna nzamba nibeshani bana betu bons. Bye bye.